magazine ile inatukaburaka mainformation ya kweli ile tunafuataka kila siku Lingala News. Lingala News magazine atafila information mimpe déjà la amalila tutulonda matukofu tutuba. Lingala News ina magazine betu tulanda ku RDC Lingala News. Bola na Lingala News magazine et pesa information solo solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé, suivez Lingala News. Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui Yango ana de Lingala News. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle. Vraiment ba maman ya Chris et compagnon na mukuse oyo babengi Crisco basalaki descente pe visite ya kotala mama pasteur na bango mama Sophie Vubu pona vraiment qu'on remercier journée de la femme oyo ya mars ya 2023 pona bapesa lokumu epa ya mama na bango mama pasteur Sophie Vubu penza esengo wana yemoko mama pasteur Sophie Vubu a remercié ba maman pour na mars oyo 2023 ndenga visite oyo alobi boye na micro ya Lingala News. Biso na mosala na biso oyo ya ne oyo ya mois de la femme. Tolobaki ya liboso ezali mois moko ya bolingo. Le bolingo suki wana te pe mois ya visite pour na kende kotalaka ba maman. Toboyi ko perdre temps na biso na balabala pona kolata ba uniforme ko kende ko sepela ko mela masanga ko sala ba tapage otiki libota na yo otiki mobali na yo kaka po ezali mois de la femme no biso to raisonner boye en tant que ba maman o ba yebi Yesu biso mois de la femme tozu yango mois ya bolingo pe mois ya visite parce que soki bolingo ezali bolingo efongolaka nzela bolingo ememaka kimia bolingo ememaka mapamboli toboyi na biso kokende kokopie bato me biso totikali na Bible eloko bolingo na mois de la femme biso etikali kaka na mois de la femme te me tokobanda kosala kango vi na biso mobimba pona kotalisa bolingo na ba mama pona kokolisa bolingo pe pona kosungana tokosala ngo tous les jours tinzambe akobenga Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle. Visitation ya ange ya nzambe alobi na yeke atelema abima na pada na arama padarama azonga na mboka na ye ya oyo abotamaki sima ya kobima ya Jacob na fali na ye basi pe bana na ye baserviteur nde Laban alandaki ye na likanisi ke Jacob ayibi nzambe na ye babengi Terafim nde ntango baluki emonani te Jacob sikoyo asiliki esika histoire na biso efandi yango wana amen soki ozolandanga pepa na bona mono ozolandanga Jacob asiliki sima ya Laban bafandi na ye Laban moni ke Jacob azokende balobi ange ya nzambe nde ayaki alobi na Jacob ngonge koki okende na mboka na yo bongo Jacob amemaki mwasi na ye bana na baserviteur ntango azokende Laban bandi kolanda alobi nzambe bakoko na biso babengi na kombo ya Terafim Jacob ake nango bongo Laban ayaki abandi koluka nzambe wana aluki Bible etasi so kuna soko tango emona balobi na biso bandeko na bandeko nanga lakisanga esika omoni nzambe na oka to esika amen bongo tango Laban aluki amoni te sikoyo Jacob asiliki yoka sikoyo maloba ya Jacob epai ya Laban Jacob abandi koloba mabe pe lisumu nini nasali soki nayibi yo prouve yango atalisi alobi pendant 20 ans nazalaki na kati yo ozalaki malhonnête devant ngai nyonso ya mabe bandaki kosala ngai na bandaki kosalela yo mosala pendant 20 ans soki otali na 20 ans balobi 14 ans mpo na bana no ya basi
6 ans nazoboko lobi bwele na malili nga Jacob nazalaki kuna na moi na molunge nga Jacob nazotele bibwele ate bwele na omoko te sepati zemi na badai kobokola mais là-bas azalaki malhonnête devant Jacob. Alléluia. Jacob azotalisa ye alobi ate mokolo moko te ochange nga même salaire pendant 10 fois ozochange kaka salaire ya mutu me na badai kosalela yo nde mama elikambo na biso maloba ya Jacob na ntina relation parce que tolobi relation avec Dieu okomona wana 42 alobi soki nazalaki na nzambe ya tata na ngai te nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac azalaki kotosa Jacob abi soki naza na relation oyo nazozwa kowuta epai na nzambe mpo na barelation ya nzambe batata na nga nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac oyo balongo babandaki kotosa yango nde naza na relation malamu na nzambe wana. Alleluya. Jacob na pasi asiliki alobi mabe nini nasali yo opesi nga mosala nazotosa opesi nga mosala nazosala me yo ozaka malhonnête na kati na nga ozaka na makanisi mabe ozomona kaka mabe soki otali bible balobi alobi bangombe oyo soki eboti ya tashi ya yo ya tashi te ya ngai me nzambe azosala kaka lokola Jacob azalaki relation malamu na nzambe miso ya nzambe etalaki na ngambo ya Jacob. Jacob alobi nzambe ya batata na ngai nalobi esika mama likambo na biso ezali maloba ya Jacob alobi soki nazalaki na nzambe ya tata na ngai te nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac oyo bazalaki kotosa na ndingina alobi soki kakolo banzambe ya tata na ye te mbele laba alingaki Jacob azala malheureux po asepelaki te na likambo ya Jacob abosali te nzambe azalaki na relation malamu na Jacob azosepela mozu ya Jacob te alobi ate azosalelanga mosala na kokwese ye azalaki malhonnête azalaki na droiture devant Jacob très malin azosepela te nakata bale kokama ndenge nini mwana mobali oyo esika nga nazobekoma yanga nzambe azokele kosalaka mpo Jacob alongaka bien aimé na pokwa lelo nazoyebisa yo tozala relation malamu na nzambe po tolobi lelo premier jour na biso relation avec Dieu. Jacob azalaki na relation malamu alobi nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac babalaki kotosa ye akoti na kati na likambo na nga ye azotalela ngai malgré laba azonyokola nga malgré laba azolanda bebi te okei na nzambe na nga alandi ntina nzela amoni ate akeleki abi te lokola nzambe ezomona te Terafimo tikala landa ye esika azokende. C'est la première relation qui a été développée. Quand tu es le dernier de Mars féminin. Nous enseigner cette relation pour avoir la bénédiction des bénédictions. La première relation parmi cette relation, c'est la relation avec Dieu. Après la relation avec Dieu, c'est encore les autres relations entre les frères et famille, relations de là où nous vivons, relations avec les voisins, etc. La première relation avec Dieu, là on nous a enseigné quelques principes. Il faut soigner la relation avec Dieu, c'est-à-dire l'obéissance envers Dieu, adorer Dieu et être honnête et marcher avec Dieu, persévérer. Voilà, ramasser ce qu'on nous a enseigné. Babina sali pombo lingani tanga masolo boucle. Babina sali pombo lingani tanga masolo boucle. Oyo azali kosala amen tozongisanga ntongo yango
afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Babot, bamemi, bana, epaina, nkolo. Boboti nyonso, il faut y oser un devoir. Il y a qu'on reconnaître Zambe, oyo apesi yo mwana. Et mwana wana, pona yo, olonga, obokola ye, il faut lisungi nankolo. Amen. Parce que na mokili oyo mipepe ya ndenge na ndenge. Mwana aye na mokili oyo deja masumu ekota bademu bazana biso awa. Et na makasi na yo moko na mayele na yo moko kolonga te. Yango il faut komema mwana epai na nkolo ye apambola aloba maloba e maloba wana oyo azali koloba yango nde ekolanda mwana. Amen. E mwana wana atako alandi influence ya mokili oyo kuna kokende akobanda kokanisaka ke Nzambe azali. Bana mingi komona te ngai baboki na nga balakisanga ndenge wana te. Ngai lelo nazoteya bino za pasteur nayebaka toujours nazalaka nano mwana moke mama akosimba ngai na loboko azobenda ngai tozokende ndako ya Nzambe. Je me souviens na ntango wana bambongo ezali na ntango ya Kasavubu bampata bafranc ezali bafranc belge. Alors soki acenga piesi wana lokola église ezali na pavement te mona mboka église mabele-zelo nazosaka nanga wana kosutu mbongo wana ebungi na zelo wana ofrande bapesaka ebungi ti lelo nakosalaka yango te. Mais epesaka ngai leson ke il faut kopesaka offrande na église ata nabongisa yango me nayebi ke objectif ezali napesa offrande na église. Mama moto alakisa ngai l'intercession. Mama alakisa ngai na village na biso ezali grand moko akenda Pointe Noire. Alors bato bakei Pointe Noire bazozwa bakisi kuno azwi liboma. Mama azolakisa ngai chaque nuit avant tolala sambela mpona ndeko na bino wana Nzambe akoyoka mabonde akobeta. O c'est l'intercession. Eti lelo ngai mwana koli naleki na intercession ti lelo nazalaka intercesseur. Amen. Tala bamama bajwaka role monene. Alors baboti mwana oyo Gabriela nayebi ke oza basali ya Nzambe olakisa ye nzela oyo ya Nzambe. Mwana oyo abunga te abeba te ye mpe lobilobi akoma servante de Dieu. Yango Yesu aloba bopekisa bango te koya epai na ngai parce que aza na role ya kojouer likolo ya bana mpe alobi baange na bango baza toujours présent na présence ya Nzambe. Alors toza na mwana wa Gabriela Sangu Matondo. Alors place ozali tombola loboko na yo. Alors il te a kotumba bote bolingi to sala dédicace ya mwana bino parce que mwana bauti musika kuna côté campus bamemiye awa ce qui signifie que baza déterminé que biso toyeba kobondela mpona mwana na bango. Alors tika tobondela mpona mwana oyo tosenga ete grâce ya Nzambe na mwana oyo mpe tobimisima loba oyo kitoko mwana oyo akola na bobangi na Nzambe mwana oyo azala
et puis likolo ya mwana oyo nyonso ezali péché d'Adam ezala nul sans effet pe influence ya bafamille epai na ye ezala nul sans effet tobone na kombo na Yesu yawe nzambe merci mpona mwana oyo Gabriela opesi biso toyambi ye mpe tosepeli toyebi ete mwana oyo awuti epai na yo biso lokola lingomba tozali kopresente ye epai na yo ndenge nasalaki na ntango oyo ya Yesu Kristo tozali kodeklare ete mwana oyo akokola malamu mwana oyo akozala forte mwana oyo akozala puissante mwana oyo akozala bwanya mwana oyo akozala mayele mwana oyo akomema changement na kati na libota oyo sango akomema changement na l'église akomema changement na mboka na biso beaucoup de personnes bakokonte likolo na mwana oyo akozala lumière oyo akokide bato ebele nzambe tika ete maloba oyo todeklare likolo na mwana oyo yango ndenge ekokisama tika ete mapala makelela te bazanga eloko te me tika bazwa makoki mpona kobokola mwana oyo Gabriela mpe balakisa nzela ya nzambe na kombo na Yesu tobone bongo amen. Alors certificat ya Gabriela yango oyo bobomba yango jalousement ntango akokola olakisa ye ke aza mwana oyo abotami na kati na église Crisco mpe topresente ye epai na nzambe a partir ya église Crisco elingi koloba ete azali membre oyo ya biso potentiel na kati na église na biso amen. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. N'oubliez pas non plus de voter les femmes de l'ECD qui vont se présenter et les hommes de l'ECD qui vont se présenter et nos amis de l'opposition qui sont sur le terrain, les princes, les Senga, tous de la DVU qui se battent pour le changement. Maman vice-présidente Akoloba Mwaniloba pour la Mululu ya lelo manifeste na biso elobi lisusu alors que les activistes congolais des droits des femmes font pression pour plus de réformes juridiques depuis près de 20 ans, l'on constate beaucoup de résistance. Merci na banso ndenge bolandinga na bokebi buku oyo boluka yango botangaka yango maloba ya président élu ndenge kosala mosala. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. chaque bureau botona moto atiaka hotel ya nzambe oyo ye andimela soko kepa ba indien aye kofutela na ndako na yo
akotonga hotel na ye kaka na ndako ya yo parce que ye nde moto azofanda wana soko oyebaka te akotia hotel wana na souvenir na nzambe oyo ye asambelaka yo atake mokristo nalobi te ke omema hotel ya matériel mais ntango ke na ndako place oyo kofanda avant osala quoi que ce soit de kobukana na mabolongo komisa esika wana hotel na yo amen est-ce que ozolanda biso tovoyageaka mingi totambolaka mingi na papa dikani ya kina même chambre ya hotel avant olala ovérifie na otali babiloko ndenge ozali buka mabolongo nzambe na ntango naza na yango awa ngai natie hotel na nga awa namona bavision kouta epai na yo amen est-ce que ozolanda bateknike ya vie eza na bamboka mosusu otango oke kuna pour la première fois première nuit okozwa pongi te soki obati hotel te ozwa possession ya esika wana okozwa pongi te bakovisite yo mais soko obati hotel ata baye kovisite yo hotel na yo ekodomine baesprit wana alleluya ekodomine abraham atongi hotel et hotel wana pourquoi atonga yango la verset 8 tikana totanga il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Place où il a fallu à quel hôtel a bâti pour invoquer Nzambe Oyo Abimelaye, Nzambe Oyo Akutana Naye. Partout où on kende, partout où on s'installer, tika oza na hotel ya Yesu Oyo yo okutana na ye, Yesu Oyo oyamba. Alléluia. Et qui aura le succès, qui aura la paix. Bien aimé, l'hôtel est encore un lieu d'invocation de l'Éternel. Ce que le dictionnaire français invoqué et le appel à l'aide. Kosenga lisungi na Nzambe. Abraham ayebete million na salango il faut na senga lisungi ya Nzambe oyo amimena kingai. Nzambe oyo apesa ngai promesse. Alléluia. Il faut la invoquer. Azana mboka mopaya. Soki Nzambe te na kolonga te. Bien aimé, lelo na yebi comme ça un problème na vie na yo, na libala na yo, na musala na yo, na ba équipe na yo, na ba projet na yo problème ezali. Betika oyeba otonga hotel pe o invoquer Nzambe Oyo yo okutana na ye. Nzambe Oyo yo ondimela pe tia confiance na baloba na ye. Nzambe akwasire sécurité na yo. Nzambe akobikisa yo. Nzambe akodélivrer yo. Bademo banguna bakokotelema bakuyela yo mais lisungi ekote pa na Nzambe. Lelo tozokende
Chaque fois dans la mission ensemble, et toujours pour invoquer l'Éternel, pour invoquer Yesu, Oto Kutananaye, Oto Yamba, Lelo Yesu, Asala Menene, Yesu, Asala Mokamwa, Yesu a assuré sécurité dans la mission, Yesu a bikisa biso, Yesu a pambola biso, et Yesu a sunga biso. Amen. La parole de Dieu. Je répète, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de n'importe qui. Parce que l'élo, n'a pas consisté place parce que l'élo, mon qui distraction est côté mine. Nous sommes dans la distraction. Beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, par comme une maloba philosophique. Tama solo maloba, or ezal maloba moko moral kapazo travailler moral na yo, potongo la moral na yo. Na yo ka moninga moko pasteur na zolo non, tu vois na matin, il faut potongo la émotion à battre. Et veiller émotion na bango et bongo okozwa décision na bango. La décision à base à émotion. Et sa décision malade montée, il faut oser la poser. Amen. On réfléchit, voilà, la canisse et puis la juste décision. Les lots, beaucoup de pasteurs ont comme Maloba et Zolandana et Maloba Wana et Zaliko encouragé partout. Oh, Maloba Wana et Zanango Yanzam était. Tu peux dire foi dans Maloba Wana, tu seras ici. Mais tu as dit foi na yo na maloba kaka oya nzambe. Amen. Et maloba wana ya monde eloko kisa. Lelo toujours 5 biloko mibale. O tia foi dans la parole de Dieu et tokende pour invoquer nzambe. Ikanzamba pambola biso. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Entier besika nyonso bozali bozolanda biso na bitando ike na bino na ba réseaux sociaux na ba plateforme nyonso tout ya mokili esika bozwami topesi bino na mbote ya ebele tozali lisusu na esengo mingi ya kopusa na liboso na bino mpona kose présenter maître China Rambo oyo mokolo ya maison de couture confection résolution SKK tozwami na re libulu soko zomata cité Ipen la référence na biso are libulu a diagonale na alimentation grâce market na soko koti okuta biso wana tozawana tozela bino maboko mfuma. Merci mingi ne kaka toloba ke non TV za radio te bino moni maître China Rambo miliki na kata miliki kaka ndenge tolobelaka maître awa tomoni vraiment musala ezo sala mama kasi vraiment ndenge bato bazo cha maboko vraiment tozomona ba couture tozomona kaka yo moko penza itike no ozo idole penza ya kosala penza bloko ngo moko biloko wana eza lono mayele na bokasi na ngamoko. La news toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Yambo Lingala News. Yambo.